Nino, Pecho. Yo, bozong ça. Mutakuwa pila bino bo fuwe sak na. Boto baba na identité mu ko yeba place ava. Na vie na bino gotika. Ape pa ozara boete. Ozara boete ape pa. Oui, vous avez soigné. Bozo chomboate. Maman. Mama. Boyo no me boyo sono teke no. Numo bonde pe mtoko ako pele miso bino bozo ba cho. Bino pecho yo. Bino pecho boza nan. Na benga mno kasung. Mama. Ninyango wamona ya université ni. Ah, wamona université ni. Ape na ko memonde ni ya. Yesu yoka kolela ya motema oyo etoni Yawe sala Yawe nanga sala nolingi sala nanga tatura Yesu sala na komite papa sala oh zambe na bomo pasi tuningana motema. Ah, oui. Monsieur Serge. Oui, papa. Effectivement, je viens d'examiner vraiment votre fille. Oui. Tranquillisez-vous. C'est un problème de surménage. Hein? C'est pourquoi je lui ai prescrit de tranquillisants. De toutes les façons, elle doit prendre beaucoup de repos. Hein? J'ai la nette impression que son cerveau, jour et nuit, continue à travailler. C'est pourquoi je vous demande qu'elle se repose beaucoup. Et alors, elle va prendre les tranquillisants que je lui ai prescrits. Elle va prendre ça. Hein? On n'a pas ça ici chez vous? Vous pouvez voir à la pharmacie. Mais surtout, ce que je vous demande, qu'elle se repose. Hein? Évitez les bruits. Pas de télé. Mais jusque-là, elle va mieux. Oui, ça va. Merci. Vous achetez ça et pas de problème. Je peux la voir? Achetez, vous allez la voir. Merci beaucoup. Ok. Merci, docteur. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour maman. C'est la pharmacie de l'hôpital La Grâce. Donnez-moi ça, tout ça. Nakumisi nzambe vraiment. Nakumisi nzambe po obungisi eloko te. Comme nous sommes à quoi ils ont le téléphone, ils ont le sac, ils commandent la télé. Mais biloko nous sommes contrôlés par téléphone, na yo, ba carte bancaire na yo, biloko nous surtout ezali. Vraiment dans ces périodes. Na yo komona ke na mukilo ba tumala mpe bazalaka. Ke mutoko kuti muntu pe akoye na nzela bo asungiye, ameme l'hôpital ayibi yete, azwe loko na yete, puis atiki yo l'hôpital, na maboko ba docteur pe azunzela akeyi. Mona mobali wana nzamba lola pambola ifa mama kasi. Attends d'abord. Moi ya mebenga. Car ce moment où tu as quoi, mais alors peut-être que tu as quoi, il y a un mec qui est dans l'hôpital. C'est lui qui a gardé tous mes affaires, toutes mes affaires. Il y a un sac qui a bloqué, nous sommes gardés qui ont tant on a combien on a fait un sac n'a couvert fait, biloko nyo c'est dans la carte. Et loko tamu côté bon. Maman, qui couille ba garçon mo? Ba la liboso na mona na biete. Est-ce que va faire toujours ça et c'est ça là yo? Et ça la gomi gbe zamba liboso. Maman, ça n'a une fois qu'à Nandaku, ça n'a une fois Nandaku, ou ils ont qui deuxième fois et ça n'a. Oui bébé. En tout cas. Mais sinon ça va hein? Oui ça va. Donc tu sais pas si? Ndi bandai kuswanga juste awa na bandu ka ba 20 oyo. Yo ça n'a passé mais maintenant ba kisi ba pesi ngai quand. Alors, c'est fini déjà. J'ai acheté tous les médicaments. On a soumis ma signation. Ah, c'est mal là. Oui, ceci déjà. Tout bien d'accord. On peut rentrer. S'il vous plaît, je peux avoir le
Oui, j'ai gardé son numéro. Non, on va l'inviter à la maison. Pour préparer quelque chose pour Naye. Parce que Nakishasa est comment ce que Moutakoué a batukutu bakoyela kutu ko sauver ba photo ba sokanga il y a même qui a regardé biloko nyonso bien, donc on doit vraiment les remercier. Papa, je vais tenir à ce qu'il a mon Ah, ça va, il y a pas de problème. Nalinga ba feneate na vinanga. Yuko luko bale rata. Eloko yo tika na ka ba varese. Atambala moko te oyo yo lobi ate équipe na nga moko boye na ka kara ya Yesu kade so minime. Atambala moko te ba kena première division. O teka ba yo komo teka ba joueur tina yo kisango zo teka ba joueur ya bana mike. Bana na ba kade wana komo teka bango. Et puis o teki la banka ba pesi mbongo moko somba lipotekia. Mukolo ni ko zala responsable lava. Hein? Tala âge ya etikali kaka 7 mois pour ça 50. Hein? Puis vous savez ba calcul malamu te 50 ata mso tanga ka 1 na 50 mais bana ozosko ba 365 jours ya ba mikolo yango oyo sali na mokili oyo. Musaka mayele te lava. Yang mayele ngo fuba tungula ngo le kwa etotungula mantudi ntimba toni. Comment tu l'occupes? Occupé te? Non, occupé parce que occupé te po ndenge ozana ba fufu na nga na kati ya nzoto na yo. Omona so lobi fufu na kati ya nzoto na yo okotela ngai. na classe à compte good. Classe à compte good. Binevation na ndeti au foot semaine au frère sous 17 mois après. Yo ni ngana basande. Like ndo yibila yo. Bonga ni sekona ke ko yibila yo. Na ko lia wa ndako za mama na ko lia na nko. Trésor Kama na France, Trésor Kama. Ah, Trésor Kama. Abina l'idée. Est-ce que je suis au Kabananga na chancel member bamona ko to bonga bamona ngai. Yo ata 9 minutes na terrain obeta. Bonga 9 minutes na terrain obeta. Ko Kabananga. Obeta binata 9 minutes. Na beta sute na ba. Non, ata 0 o ya simana to teka 9 minutes. Mama na ofingo omona mulima na yo. Na ofinga na ngai we. Finga na otazi moko. Bona moyo. Ezaka ba mona mwana na moyo. Mais na butu ndo za no mari de nuit na ngai. Maman, zéro, on a commis déjà, on a commis. Bonjour. Maman, d'Acosta. Maman. D'Acosta, vate. Yala va d'Acosta. Maman, de la zoye. Afi, yo lava yo finga ngai. Allô? Yo lava o finga ngai yo. Yo nanyo? Oedaki mwana na bango. Alava. Oedaki mwana bango yango maman. Babande ko. Nani yango eza nani? Nangona. Apela pili maman. Aedaki mwana na bango na ina ate se wa pe mwana ni. Ko na ebike bazo beng. Na finga. Na bengi wifu basaka na posta d'Acosta yango na kimi mang na ye pona pese téléphone. Oui t'appelle. Oui t'appelle ba na posta ne makasi. Babini agena yana ye ponga na sana nga. Yana na. Nga yana ye. OK lo bani. Bengi mingi. Oui t'appelle papa. Alebini. Mama baobi baza posa ba mona nga mwana bonga zaka posa mona nga ikaka. Oza yana ngai. Tokende ya. Ba bengi singa nga moko ba manga ya kuna te. OK yo c'est soni kuna. Yo so mimi so comme ta mimi li papa okata. Omoni. Tena mwana deja omoni. Yo no finga mama pwani. Yo mwana mama ninga. Yo za bo pwani. Ya finga ngana tikene ngwana. Yo ka tozo elambo la tinzoto abana mikeme talelo. J'étais un peu choqué à Yakutana na Monsanto. Koyoka ba propos au Monsanto à Tenaki à mon égard. Parce que l'autre fois, je suis passé ici, dans mon aki papa. J'ai dit à papa, parce qu'il m'a posé une question, en voulant savoir relation nini tozara na ngai na Monsanto. C'est un père, c'est mon papa. Ça a été. Mais par contre, il y a un autre thème qui m'a dit. Il y a des gens qui ont fait ça, il y a une nouvelle, il y a un camarade naïwana, soi-disant, et Pépa. Comme papa lingaki a yeba relation ni po aza papa moboti aibi ke mona nae a fréquenté un garçon moro X naebi si papa vérité. C'est une fille que j'ai approchée pour la sengel beaucoup mais boya. Et depuis là tout tikala na biso ba camarade. Bon
je ne sais pas ni papa yebisaki. Mais aux allées qui naïe, mais je t'ai dit, au mon centre à l'oba qui n'engage au Poutanagli Nanzela, j'étais déçu. Ma sœur, choquée voire même. Dis quoi? Mon centre à l'obi, plus jamais n'a l'oukaï sousti na vie nanga, na bossa na ye, donc na bossa na ye na vie nangaï, le colom tout le monde est baraté na vie. Na zamuto yo nebi ko garder ba relation. Soki na luki yo parce que nebi ko zan déconner à moi si bosso la bien. Et bi c'est la ngai yeboy. Maman yebi c'est la ngabo. Si pili ngai même. Oh, Que même si elle ngi na ngai té na relation ya bolingo. Mais api melanga ki amitié tenga na. oh. S'il vous plaît, suppliez mon sang qui est qui na okokate non, ngana yeto papa, sola te na okokangote. Na niveau na yo. Pe oyebi ke non et pe pa d'Acosta wana abana mo santu ana on est l'autre côté. Mo santu est à gangeli yo. Papa na niveau yo pena ozalaka world osala non place à bien un bel homme comme toi. Oya comme qui c'est pas mon sang qui a métier et etikala na comme c'était na miti c'est comme qui c'est pas bon niveau non c'est là où na comprendre ndenge batam ki baba mon sang tourner mon sang tourner il faut que tu koluka yo à s'excuser na comportement mabe o asali yo mama yango na bolingo etanga te papa poni koza wana comme qui c'est ça vous ala muto sala na place mon ya likolo vous ala relation na muto mongo we x. Donc, allez-y comprendre, les alliés comme mon vraiment, na pesa qui mon centre, mon thème, c'est une fille, comme c'est un point où na omoni loko akosenge pai na ngai te na zanga kosala yango. Mais api milangai kaka relation na te. Totika langana kaka tana ki amitié. Ça me fait énormément plaisir. Bon, en fait, papa Marina Yoki. Non, solana mon centre, menga etushenga, isalina non passe. Et ça la kanga pe passe. Parce que mon bali o mon centre alinga kawana soki ba cause de pepa na wana wese. A mérité attendre ko nanga te papa. Papa mari fa mo mbato lembi, to lobi to lembi. To comme le ba garçon na wa pepa toilette attendre ko na biso na kisi. Bolingo za libongo. Soit ndenge ni oza su bolingo te papa. Bolingo solo eza yo. Au senti hôtel au vandi sur la parfait à bien au bim sur la place à bien au cocon on a besoin de passer c'était sur la condition de vivre na bolingo mutaza na solo ana te mais a gagner mutaza na alumba solo nie mais ma préféré c'est ça l'amour mais franchement le bolingo na buzoba mais c'est bon papa na solo na mais non funde c'est pas papa te naza besoin te ou empirer les situations s'il vous plaît sengela ngai ka pardon naza pour ça juste to garder kara qui a meeting na c'est tout. Omoni dimanche à lobby tant que on a prêt so prêt évidé ngamona opanga pasteur zo mpana moni pasa ninga zakana ye aza mutu mobo soka damsone Petrus atikose soka damsone atikose soka betazol kaka atikose yo mutu na robombela oti boma moto petanga lekio na soko faire teles mais yo chaka na si boma moto ta petango na la photo na ye petango moni petango ye nem ta balusi pasa dogi mikolo o Barsat copine nga Barcelona za mwa mabe makasi ye nem ta simbi pasta mikolo yo pasta langwe na niveau moko na biso oh non ko sote yo mutu na merci merci siliki te yo mutu na ngai boma te boma boma yo mutu na ko fâché te ngamo na soigner soigne oh alors le fameux monsieur n'est pas encore arrivé jusque là oh ils sont 20h là on mange hein? Là on mange sinon au Fanzala à Pamba. Allez. Au début tu vas nous aider depuis 16h. On mange. Non chauffer bilou au carapo rien qu'à rien. Est-ce que ta santé en dépend aux convalescentes. Et puis tikana ipsayo maman José Kandala. Alobaki oya otalayo bango na papa Kandala hein?
Alors, tu as intérêt à relier pour cause en santé bien. En fait, que l'air bakoya au talayo. Mais papa, c'était la personne la plus importante pour aujourd'hui. Mais papa, comprenez que je lui dois ma Mais ma chérie, mais la personne n'est pas venue. Mais ce que tu as dit, Tozeli aya awa ayete to salani. mais ce que tu as dit, c'est quoi? Biso to kufanzala parce que tozela qui bon c'est comme ça. On prend la nourriture to boire en na balabala. Vous pouvez manger. Tu as intérêt de manger. Mais c'était lui notre invité de marque. Eh bien ça, oui. ça a été fait. Ayete sikoyo to salani. Hein ma fille? Allez. Bébé, tu vas manger, ça va? Allez, tu vas manger, tu vas manger. Attends. Tu aimais ça? Tu aimais ça lorsque tu étais petite? Attends, tu aimais ça lorsque tu étais petite? Je vais me servir. Allez. Bonjour. Na yo luka coach lava. Coach? Lava to coach? Lava. Coach, to benga me coach. Bobenga ngaye. Allo bien. Mama, na yo pona wa avertir ba ignorance a komi na ngoko. Côté ka bana ba to moins de 18 ans. Na équipe na yo donc jamais. Kade wana ba tika bana bongo te za mabe. Faut fixer ma case. Donc ba yo kanga e pa ba moins de 18 ans ba tika bango te. Il faut que ça ignorance à comme Lava. Ah. Ndimelo kwa ngulu wa. Otna kazino na wese. Ene wese ko? Dongo la ngwa. Kokina nango toilette teza ya sukolela. Oh, parce que ndako besukolela na toilette. Nali bomuna na bomba ba senzi te me bobibila wapi? Maman, mais tu as moins de 18 ans. Oh. Bah, moins de 18 ans, on les na avec pour venir na nenga mabete faut tika ba ignorance leki na ngabeta na équipe no azana âge où tout à route bozo e boteka e yo mtoka na ye oh azali kila ngabo ngaleki no Mama, fiston ma yele jouer la vie tam tayaka na moi na équipe na. Il me dit mais so yele mais so yele azali kino ale kine kale kina ngai. Na sa musa général la sala ka général so ka sombi ateka ka général so général akena ateka ya mikolo. Général azana armée kuna wana mambo armée twana za mambo ba. Général azali ba le fort ka de ba la bien. So ngala bona le kina nga. Na koteka pas ça jouer na nga. Na koteka na Italio so ba kanyo Italio ngala bona affectio so boyo sali kino sur Italio ngama mwana Italingati. Na yo pese le rapport pas na. Solo sala ba mia. Solo nga adamete ekosa yo. Est-ce que on a que ça soit joué comme un trafic à battre? Trafic à battre. Non, on teka ba jeune na teka na ngone mo Paris, na teka na Espérance. Na ngone mo Paris teka na Espérance. Ça c'est na teka bondo. O teka soit na Rajini. Mayele na bi Fisto mele betela nga joueur wana. Équipe za ngata. Équipe za Gloding Gonda. Équipe za Gloding Gonda. Général ça c'est joueur à teka. Général à teka ngombe na ko teka. Na ngayela joueur biso Italie biso te. Na ko bima weza pa bino na bima. Oh ba mukolo na bima. Tika ba ignorance. Kondi kastoyo ki bima ki. Na ba na mike. Bima chebiso. Na bimiko. Ba gaso musu baba nga. Boni bergo. Jaloux. Yo na âge no kolo ba chebiso. Na chebiso. Kolo ba ne ke bima pa na. Jaloux yo. Azala quand ta condition mort taba rouge taba rouge maman et d'accord ça zawa quand ta yende ba hotel na poto maman alobi hotel makana sima poto ko budget maman ya lava d'accord ça zawa pi na yeli d'accord ta téléphone awa bazoluke kuna asunga que c'est moi si maman na za ko binyango yo tata mbe binyango maman za la posa c'est musala d'accord ça mais ba lu ko yo ndengeli mais moi la quand même la dans la toilette na sala ngo o comment no médecin on a quand même na toilette ba yo benga yo mi c'est respectable le ko kanga ba yo benga yo maman on a la qui téléphone au solo là moi na eso ko sunga ki bande ba bande ko so pona mambo musala papa o ka na pas au solo quand tu solo maman les gars on a toilette tu peux mon gâteau yo senga na mbongo na ngote yo senga na ngote na parking na okuna parking na oza wese
yango lelo la mukili ko lelo la mukili ko la dimine lelo la mukili ko tim comme ça là ka to mun ga de bilo mo kwa ba nzeta la mère telemio maisha yangu mie nimupe nani oh maisha yangu mie namupa Yesu atawale maisha yangu mie nimupe nani oh maisha yangu mie namupa Yesu atawale Bonjour papa. Bonjour. Papa boni yo. Bien maman. Pourquoi vous tous là oya ka te maman papa? ya on a une singa pardon pour jour en on a zaki na problème il y a transport. Et tous un peu sur moi comme il y a maladie. Il y a mon salaire qui me colonne na yaki penza te. Ah d'accord. Na regrette qui fort na Donc, vraiment mais excusez-moi papa so ba vin so ba whisky so ba bien donc tu veux que goût na yote to so ka bilo nyo so tina te ate au moins biso to fera na ba relation mère ozo mo dona ko bebisa relation te donc na regretter penza donc na sali mo ba maladie mais na regretter fort mais pardon penza po bandeko nanga penza ba reprocher nga na likambo ba yo comment ba bengisi yo pozo kende te il fallait kende nga nazaka tinde mo transport mère donc il na sengi penza pardon mère pardon penza pardon soko lobaki ozali na transport te nga obenga biso ka tuti ndata chauffeur alinga ya les cantions pesa là qui met dessin au côté cabine ezaki omoni mikolo na cabine ba sa sou ba pelle et puis jour on va tout ça là tout le monde yo bon zela kana benga papa en tout cas papa za na singa te problème te tsheko loba mingi zela ngakuta ta biloko kuto bolamba ke lalaki nakoyi kolia na ngai penza tala mpango bonzambe na ngoma banda ko bele bo ozo mona penza donc apena ndaka mokeza wa o déjà next opena 10 000 ndaka mnene 20 000 40 000 na baxi nous sento moi foi ma partie c'est malambe ninga kutsuna ete non bima te non singa mère au copo pepele wesi mère ya kutika kana pepela mioka wesika po ba biara pe bien c'est ba pe ba fa ma pe que ba biara pe bien c'est mon amour, je t'aime, Dacosta, moi aussi je t'aime. Tu m'as dit des mots. Tu m'as dit des mots, c'était bien toi, c'était réel, chérie. Je t'aime moi aussi. Dis-moi ces mots-là. Ça va bien. Immédiatement. Pona. En fait, je sais que peut-être vous à la Kanda. En fait, dans les occasion, on a personnellement. Natiki là, on m'a levé pas à Cerner Barcelone. On a été sur Ibisayo. Na Ibisayo a présenté au esquisse nangai. Na problème on c'est pas ça qui n'est na ka pa papa ko solana papa. Puis nandi na ga réaction na yo et au katina papier affectation na tika pour na ces jeunes pardon, ces jeunes garçons. En fait, et tout chacun a. Lukani na vina. O lukaka nini na vina ngai. Relation na nga na yo e bakiselaka yo nini. Chaque jour na yela ko ba problème na nga ya vie.
chaque jour na la problème ya copain nanga chaque jour na ko sengo aide ozwaka na to occasion moko teke soki ndenge ni o bénéficier te lo moko pa nanga oki otika na yo te aso na zaki yo mais na sina benga na bosantu longa pembe na ko pusa na te ndeki na matini yango parce que na Kinshasa mona bango te o mari otula mais bandaki ndeni ovandisa tata biso ovandisa tata biso ke na linga mosantu nini na nini ozipe ata yo ovandisa tata biso yo oyebise ke mosantu na linga ke boye na boye loko omonanga pauvre fille na zanga na akolela bapasi nange epa na yo tiango na motu na omari ata lelo okomi milliardaire okomi millionnaire bazwi dacosta na nga batiki ye kaka na pauvreté ya suka ya vie na olingaka ye kaka bongo na olingaka yo jamais mituka na yo na bamilio na o ma nazana pusa mosantu regarde maman Maman, non, reste là, chérie, c'était pareil. Yaya. J'ai toujours dit que tu étais là, tu étais là. Tu m'as manqué, tu sais. Tu m'as beaucoup manqué. J'accoste mon amour. L'homme de mes rêves, c'est maintenant réel. C'est maintenant réel, j'ai toujours dit aux gens que tu existes. Ils n'ont pas crié, ils ont crié, tu étais malade. Non, je ne te confonds pas, c'est bien toi. Tu ne me reconnais pas? Regarde-moi bien. Tu ne me reconnais pas. C'est moi, Preska. C'est moi ton amour. Tu me dis des mots d'amour. Tu me dis que tu m'aimes. Tu me dis que je suis la femme la plus belle du monde. Tu m'as toujours dit ça. C'est quoi ça? Papa, il est là. Papa, il est là. Papa, il est là. Viens, je te présente. Je te présente à mes parents. C'est mon amour dont je t'ai toujours parlé. Je te dis que mon amour existe. C'est lui d'Acosta. L'homme de mes rêves, maman. Il est là. Oui, maman, oui, c'est réel. Papa, c'est réel. Vous voyez, c'est réel. Papa, je n'étais pas malade, mon amour. D'Acosta, papa, c'est ça. On dirait qu'ils confondre. Non, c'est toi, mon amour. On dirait mère azo confondre ngai ngam nazo ko mukolo koyaka ozomona bat ba osala ba se ngana yé na yeux. Même si je ferme mes yeux, je vais te reconnaître. Oui, c'est toi. Oui. Maman. Papa. Allez, calme-toi. Papa, comprenez ma joie. Calme-toi, je dis. Oh là Monsieur, là. papa, on peut parler? Veli kambuté nga kuna yeki ndei na bosa na kisho nga una bi mère na ti otina so ke joa na yeki te nazomi tungsa una bi ngana kasi kuna moni vio ndie via siliki te siliki te landa boke solo via siliki te ya ozo confondre ndie te a confondre kende na papa kende sona papa na zoya va parler avec papa mais vena mère na kinsima na binote zana kimia yupo za kabuni ya kizanga te toke papa siliki te Je dis qu'il m'exécrit. J'avais bien dit qu'il m'exécrit. Mon nom, il est là. Je crois pas mes yeux. Oui, d'accord, c'est toi. C'est toi. C'est toi, d'accord. Nana ebiki kama de sa kindeko. Ngana tokoma de abandeko, tokoma de afami, tokoma na la. De quoi tu me parles, Karine? Je ne comprends pas. C'est non, mon 5 mais tu l'as mis à ça. Maman, vraiment trop chargé. Ma programme est bébé, on a bébé. Karine Manessa British Azakin. Avec na babiloko na ifale na koti la koti na ba maison yo ebika biso ba finde to zalaka so ser na biso oti poto net ba olga buya bwa Karine Manessa ba kitikini no la ndela boba bakam na bango siko nazo mona na te na sala le texto na WhatsApp o répondre ngate et le roté au juste c'est quoi parce que tu ne me réponds même pas sur WhatsApp
ngani mna usilika comment on a camarade mabe camarade mabe nous chaque fois avant to vanda na ibisoni ki camarade ezaka kindeko bien sûr que oui nde toza boyenga na yo tokoma lokwa bandeko to partage nyonso sauf rien lo ni obombelanga. Oh my god Karina bombelo ndetini obombenge lote yo mtu ana problème expliquez-moi nde osana na conscience que obombenge lote je suis très sûr que na bombelo lote parce que ndeni yo comment c'est possible que bimana pasta obetenga lisolo te oh ndeni yo komona pasta sans que yebisanga pasta ni no yo obetenga lisolo. Oh mon Dieu, mais franchement, Karine, tu as filmé aux gens à Makambouté. Aux gens à Makambouté, yo aux gens à Makambouté. Oh, wangana. Tu as bêté la sonne parce que Pierrot. Oui, au mana Pierrot. Aux gens moi mabe makasi. Nga na bima na bêté le solo, na songa na bima pasta mo bota kutubo. Mais yo au sali ngo obete na lisolo te obombela nga na pesa ka opembongo. Kamara na ngai. Puta Pierrot libéra bien. Moi 1500 p, moi 2000 p na faut pas 2500 komaka. Mais yo osata tayo kabelanga ta 200 ote webi bien que miko na sali bona boa ki boe pierre kanote kamate miko pena na tuli do centimètre zéro mais yo osimba bambongo sanga moyo pesa camarade na moyo pesa camarade na omoni yo ya mabe a copine na ngana linga mingi oyebi te olinganga te c'est pas dit que ceux qui te monani te nde na kimi yo bulo ni Pierrot tam susu ne bolingani bongo obala yo bablo mo bon elote wala lufu ya remorque ndo monye wana ki kalungu pe na ya yungulaka donc nga yungula pe mutu mususu na boy eza na ndenge na e donc nga zana ye sifi mbongo na e ba sentiment na ya bongo donc yeba ke nga zana mikolo abua ka olinga ni mosi mususu nga na boy et puis on s'appelle fia na pe kitoko ba sape ba un mois on dokuta na pe chaque jour nga kutana na yo bon ngeza yaki ndeni ay ka bongo tanga bua kinga ba luki yo et puis muta memena ke ba sesa de panama yem ta memaki okunat yeah enfin ni okolo bate non si singa maloba mi pesa kaite biso mi pesa te o comme sanga ndeni oke mbimba oh omonte ke depa na mamuta memaki okuna tango kende kuna depa na mamuta memaki otu lobi pe depa na mama mususu ya mwindu pe ya mukie nde ba okumso babi mo sanzoto mike ya tai mo mabele moni ndenge pe lobi pe okumsa pe mususu pe ya mwindu pe mo sa mwindu soki ndenge nini ya na ndenge na ye o kam sanga ndeni oke mobimba biso okenda mobimba te na ndambu ya to pesa ko pesi pa o chelo kolostal o moyo ko ezate yo ke ozi bolingo no so melo tiena libu ya tiaka na lolemo pwa ekwei. Merci de votre présence parce que l'autre fois Tozela Kio arrête un peu ton téléphone là. L'autre fois Tozela Kio papa na sine mama nazanga mo transport nazana mbonga transporter nazana mbonga transporter singa mama obolamba kinyasi oh ngai ba mabilo ya olala vie na betaka ngo fort atakuto eboti poswana na lire ngo fort. Merci beaucoup. Merci. Non, ne vous en faites. Et Zali Baropé Sayo. Dis-moi un peu na lingi na yebayo kombo na yo bon kombo c'est Dacosta oui. Na lingi na yeba au salaka nini na vie au tanga au tuka na niveau nini on peut savoir un peu briefing yayo en ce que toi tu es papa nga kuto eza penza likambu ya opotana te donc naza natanga na kinga na prince ya 24 quand kokoloana na zo diplôme na nga na peda et na sisi na peda les enseignants oui ya sikoyo bon pona mamba osala papa moi ka boulot ndenge za nango te ngai bon nga comme na Dacosta c'est vrai mais côté na biso penza ba benga apepa donc na pepa ka wese ko le ka bloko ba bula wese bukana na bungisaka ba dale tonda na sala ngo omona naza pe tout travaux donc des abo miro ko ya boné na zongisa ngo ba mes ba kitsa mino des abo ko za problème na bungisi ata nzota muta bukani na oya pe na che place mais c'est OK merci non ça va pour na mona ba réaction ya confondre ngane na muto papa confondre ngana muto pour moi nde wa ganga mon amour pas obimino pe voilà maman et l'autre peut retenir pena pour na mère naza pena espère en tout filon de naza abo so pesingane na moi ba 4 portes à nanda wa mnene OK na osala tu fais ça chérie ça va asala mo makasi ya Prisca sois calme bien nazo ba likambo c'est extraordinaire maman la charisme tes amis Dacosta ouais bon, je ne sais pas comment tu es entré chez nous, mais
laissez-nous le temps de te remercier par rapport au salaire qui moi en abisso, au dépôt qui est, tout le monde qui en colis, il faut toper ça yo, une petite somme et aider yo. Et bon, en fait il y a un cas et le connaza qui nango, ndenge na moni yo na yebisa yo. Merci papa, merci. Bon, c'est que je n'arrive pas à comprendre, bon, je sais pas, et ça seulement par émotion. Ou ils ont ça la moi nanga parce que assistance à une personne en danger yango et salaye et bon Léa au PSAE cette enveloppe. D'accord. Et puis moi-même je verrai ce que je ferai de toi après parce que au Tanga donc juste tu nous laisses ton adresse ici et bon je verrai ce que je peux faire. Maman bayambi ngai mama enveloppe wana bachenga ngokaka na poche na poche wana na bombi bala moko na bola va tika na bombi musika ta lava ndenge zana lukianga omona mama balakinga musala babi ba opesanga musala po na esi bango o nazali papa na lobi mais bango batuna kyo so sala ni batunga so na sala ni ngana esi bango na bon naza mopepi wese babinga nga pepa na esi bango ke na pepa wese ndi papa na o pepa wese mais garçon le courageux le quoi yo na papa na pepa wese po musala ezate na sisa na peda nyanga singa te mwana ngana malamu o saela mwana na biso il faut to lukela o musala o longa na musala o pepa wese Pepa ko pepa wese nesi on ne peut pas wese au moins so que sika VIP mais maman comme nous sur VIP ko linga te so ko no pepa wese ba ko nous ali basse classe on a ça l'essentiel na tanga na campus yeso ba bengi ko lobozana mama français o papa na solo omoni mutaboya tamba ba bengo kuna onga général à mise te na ba kuna nga azali oui nga azali naza collègue général à mise parce que nga na équipe na entraînaka na équipe na coachaka na équipe na équipe ba joueur zo moi général à mise pas général ya vite zo moi ba lema mabidi ba uti pas général est-ce que to lema mabidi ya uta kuna comparer général à mise na yo général à mise yo lo ba bongo te yo lo ba ngai ne na zaboye na za équipe ya bakade na coacha ngana ko mata niveau na général mais c'est mon collègue na ko mata niveau ezaka yo mata niveau là yala matika makambo de toutes les façons pe na coacha yo na bimisi yo moi nzamba kosa ko ba makambo mama obini moni oyoki soba na ngoma ngoma mabesiko soba nika mama ngoma mabesiko na bumbu te ngai yo 0 metre na yo sala okosa na bumbu te soba nika ngoma mabesiko na sala bumbu te 0 metre soba na ngoma mabesiko soba na ngoma mabesiko soba na ngoma mabesiko en fait beaucoup de monde dans d'accord on va dans la salle on a fouillé nzamba zamala omona nango te est-ce que na bombe bien na lipekati ozana ona nzoto nazanga na nzoto mubombe lava nde ezana kosape déménagement na ndako kapwa lukambelo soza moi c'est bien la chambre soza ka moi c'est bien la chambre soza moi c'est bien la chambre na yo soza moi si bien la chambre na funga soza ko mona ko na ngote ngana moi cité na za mama te moni ngana moi cité ngana papa bisanga makamuna pe na bombe la kayo papa bisanga makamuna pe akanga ona mu bébé ke ala vo mutema mabe soza lo baka mama papa na ko déterrer mutema mabe makasi ba kunia sana na konta famille na ngai déterrer kuna sans que tu na libula on passe à ranel souté yakufa sans forme pourquoi maman pourquoi nga na lingana ko baba mama ba famille na biso te na eba na nga te mo mama botika na loba papa Alpha kia la mokonza bandal asomba kama pango bébé motema mama Fifi Kadisha chantier na bango ezawa na sinkini comme be de fona esi ala fa kenda ta moi coup de mémoire qui aide maçon alingi na été sikoka alela boloko moi mki yo yala vaza apps ngam tunazara apps mona nga na sala na pepa ba wese na pepa bandal kolanda ke tata ne aluka mona omona nango donc kota ke kutna makamno to ya kiala soki tika bomba samsamo poso kote bo beba ngai sengo na ngai makase ezali po batu wana ba considérer yo omona mukolo lelo komi boy
ekomi moto azoyoka pasi akwei bato bazwi babandi kofilme ye barécupere ka image wana mpo banuire vie ya moto yango moni génération android oyo bino bokoti boza na pasi naoyokela bino mawa kaka nde nzambe alobaki malheur à la terre surtout na android oyo malheur à la terre ebandi kosala na place nango mpona nini yo omona ke moto aye église amemi nzoto na église me abosani kokanga telefone te message ekoti atangi message azofina leya moko kutu mutu mpo azwa susu moya kotalaka telefone bible ne na kati ya telefone merci ndenge osali omoni oyo osali likambo moko yango efuti yo na mikolo ebele te mpo bosana ke nasalaki malamu moko boye mpe nzela oyo olandi mosala baopesa osala ngo na kimia professionnalize mosala na yo soki omoni ke mosala wese eza malamu oluki babloko po soki mpe totiki bawese yango bapepaka lisu te tosuka wapi ozombi babloko otie wana osali mwa société moko boye ezomemaka babloko po mosala nyonso oyo ya malamu atozosala yango na ndenge mokie professionnalize yango kaka mosala nyonso atozomona yango coordonnerie kosuka nango kala nzela te somba bamashine banda kosala yokali bawesto na babengaka westo na bandaka na nini bakutire batila bondo lelo babandaka wafabrika bazara wana nyonso ozomona batila bondo lelo tosala soki atongeli elamba okansela mbe euti na nani na israel bakopesa mpe kombo bloko eza seka nde mama zobana professionnel oyeba biloko mosu esalaka baexpression mosu esalaka po osalaka fo otalaka elamba nini ozala yango na nzoto pesa pe na général ochembongo wapi ochembongo esika tina chambre na yo na baluli mbetu na panzi rien na koti na panzi rien salisika chembongo walelo mbongo na yo ya lapo la tokabula tosilana mbongo na yo te tokabula tosilana wana lero ebembe kolala ona sala belango mama lava olia bilo na hati na lambi lena otele poison obine wana sokola linga na otofu sheta libimu je ne peux pas accepter un tel scandale. Tu vas dire à ta fille, parle à ta fille que son choix est un scandale pour ma famille. Nako benga te na benga famille naka toute ma famille pour na assister à un mariage scandaleux. Nako quitté na benga papa Kandala, na bengi maman José, le couple Kandala baya ko assister. Ma fille se marie à un videur de toilette. Et après, papa, l'homme de mes rêves te ressemble. Un videur de toilette. Moi, je l'ai fait où? Papa, mon garçon, il est un vulgaire tout fait. Tu dois parler à ta fille. Tu dois parler à ta fille. Il est de basse classe. À Kokiko, t'as jamais la famille nanga. Même s'il faut dire qu'il n'y a pas de son métier, que de son gens. Ça, je ne veux pas. Akokana nangai. Papa, akokana na yo, mon pépinier. Et puis alors, on bien, papa, spécialité nanga, et ça tout. Nga? Mais ressembler à un tel vulgaire? Non! Bah, tu nyonso ba ya awa. Nyonso yo ba le kananda nanga, des cadres d'entreprise, des directeurs, des commerçants comme Richard. Aboya bango seulement pour ces fous joyeux, ces voyous de monsieur. Hein, papa? Nga foufou là 3 jours. Je mange. Tu vas parler à ta fille. La ligne aventure wana ndaku nangate. Hein? La ligne aventure wana ndaku nangate. Ma fille est très bien éduquée, bien instruite. Je ne veux pas de telles aventures. Donc, selon moi, nous bien et très bien. Na obandela makambo 2 fois. Nazo na retard makasi. Parce que nous avons ça. Alors kosi, boniko Serge. Kanda ngone ngosho na nzoto nanga. Yebisanga depuis quand yo so bima ero. Musanya ngosela na butu. Boni boy ko soko biminga pe na bimi. Maka mosele kaza mamwale ya ta. Eza mama mo pepi we, c'est na mwana wa mwasi.
yanga nini na kati wana siko yebisanga yanga nini pozo makambo nyonso olekisanga na nzoto boni boyeko soko bimika yo bizongi etanga mpe na bimi wana zoba no te boniko tota même tozonga liboso naona banozo continue kokende Serge kende papa na olakisa ke ngape na yebi nde babimaka zela. Je veux une parcelle à ma campagne. Précisément à ma campagne. Écoute, Barcelone, tu dois comprendre une chose. Ngana zamo sali na nzambe. Nganzombe ndenge atinda ngai awa ayebi ngai, ayebi pe mission oyo apesa ngai. Et ngai pe nazali encadré. Pour dire quoi? Ezali kokanisa te que l'église eza yanga moko. Écoute-moi, ma chérie. Église ezali communauté mobimba. Ndeba plasanga d'une manière qu'on a contrôlé oyo eza ba brebis ya na paria. Etala pasteur, kosakana nga te. Komeka kute. Pasteur, kokenda nga ndolingo kenda nga te. Barcelone ezali biro ya mosali na nzambe. Vande ezali mesa e ya makana tsaka ba oui donction na tia oyo vande ezali mesa oyo. Omoka mesa oyo. Na bibo e pasteur moni mesa oyo. Yango nde na tia boy. Donc boy. Wana nini? Non, ça, t'es pasteur. Non, ça, t'es le kita. Non, bibo. Non, ko kita te osombela nga le pang précisément dans ma campagne. Pasteur Obimananga. Tu me connais pas. Ma koki a nini ondora nango. Nga le pang ndo osombela nga ou soit on no salon na vie. Est-ce que tu parles avec l'homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Pierrot, toi l'homme de Dieu? Wali boma na mutu na yo pasteur Pierrot. Est-ce que tu sais mutu soko ko ya boye akuti o sona bosana na nzambe akokanisa yo. Chez moi kobete la nga lisolo. Kobete la kanga lisolo. Mutu ni na kota. Moi je peux me défendre. Yebisaka batwana ke oye comme abattoir. Non, yebisaka ngo oye comme abattoir. Barcelone, ngalo toka na boye to. Et toi tu okokana yo na yebi loko nini na ko sala ko no mais parcelle non. Donc dans une idéologie idéologie na sombela yo parcelle na sombela yo soni ma voiture. Attention. Ok, moi je me limite juste là pour la prédication et puis là ba brebé en zambé. Alors tant que vous avez nga makambuke ngana sombela yo parcelle attention. Ni na zabo Saint-Esprit ko loba et la mission de kamo tsala malédiction. Wali boma. Omoni ngane na zabo na si à 30 jours té. Ndé ozora ba fait 30 jours obimina ye bo sali ba délire ba buzoba. Ngana bongo te nga obalanga. Ah bon? À part nos parcelles obalanga. Soki oboyi pasteur non nuire yo non diminuer yo diminuer non diminuer yo et puis yebelo moko o banana na ajini mais kala militaire yo ndo yeba ah bon olingo diminuer soko lingo diminuer ba kan nzambe ongana bonde la ka je sais yesu kutu na désert ba télémélier azaka diminuer ta mono yo yeba zimpembe yo yeba zimpembe. Yo mona yoza zimpembe misongela. Yo dépendamment. Yana bio. Na makambo nyonso yochuleka. Par rapport à mwana mobali wana yo mundeni. Omone ko tsona ni. D'Acosta. Yo mundeni. Il a tout. L'homme que je voyais dans mes rêves. Ah bon? Maman, vous imaginez na reconnaître Yenam Congo. C'est pour vous dire que j'avais même pas besoin de mon élongina pour ne pas qu'il. Maman, c'est lui l'homme de mes rêves. Maman, je sentais son parfum. Oui, il avait ces parfums-là. Maman, quand il m'a regardé, on a senti qu'on a senti maman. C'est lui l'homme de mes rêves. Et son regard agressif et doux en même temps. Maman, c'est vraiment l'homme idéal, c'est l'homme parfait pour moi. Hôtel était santé na été, hôtel était qui bon moto na été, hôtel était balangage na zo misaka cha mon côté. Maman, isa physique na ngande pona d'Acosta, c'est mon âme.
Donc, ils ont quatre nangande pour Nadacosta. Même si je ferme mes yeux, non, reconnaîtrait. Maman, devant l'amour de Dacosta, je suis inoffensive. Je ne sais pas me défendre. Maman, je suis poltron, sans défense, maman. J'aime ces garçons. Comprends-moi, j'aime Dacosta de tout mon cœur. Et s'il est Kata? On est Dacosta? Hein? On va à Dacosta? Oui, maman. Si on va à Dacosta, le bas de la famille ôté. Mais le cause de la famille oyo. On tire le bas de la famille. Oui, Aïda Kyo a mis à l'hôpital. Si Kabiso to foutaye na oyo bolamo ya saliniyo. Ezateke loko la sunga kiyo ale yozo komise mobile bitu ndima yo bala mobile ni mobile ndenge wana asa mobile niveau na yote. Et puis papa na bino alingi ko senti garçon na ndako yote. Et puis banda lelo na interdit yo tanga comme garçon na kachanda ko. Tolingi mo pepe ese awate. Wana mo bana ko sa bokilo na bisote. Tobocho kaka moko faut je biso mobali ya malonga wa kopesa biso valeur na miso ba na miso ya famille na biso awa te na ebisio garçon wana awa na ndako ochasu makolo na ete et puis comme moi mbana na otama sote papa na bino lingi kutuko yoka ngata mukite alors nga na koyoka mobali j'espère que vous comprendre to yo Dacosta ou rien. Ozola ma passe, ozola ma passe penza. Ti héros yo, ozola idée. Na malewa nini? Et ti héros ça idée ba ke soma pon ba ke bandika pon pour ba na kola mango héros. Mais nini na ola za libu mwa zalaka. Wa ko tem ça une infraction pour dire état. Boniko. Et c'est bon des amis. Anda ko yo zami bon. Ozami bon. Sozo na bon osango na nkoti. Osango na nkoti. Osango na nkoti. Na otuta te ba onika. Osango na nkoti. Ba oli ko moko. Oli na mona na. Lelo te. Na mona ko mele fona 2 heures ozolia. Osalo kwa mutalali nzala mena tonto kuti bilo ezate na sana. 2 heures olia pondo. Wana kanga ta kelima. Zela ka 2 heures olia pondo. Eza sensité. Est-ce que tango bila bono. Na buto bonga oleno na buto lali. Nanda ko pesi na baya on niveau na baya ngopela suzi mbongo na suzi mbongo na garantie na suzi mbongo na garantie ngai na suzi mbongo garantie. Bonjour. Salut. Oui. Maman, d'accord ça va? D'accord. D'accord. Ah, oui. Bonjour. Ça va? Maman, Isa Priska. Maman, je suis la copine à votre fille Priska. Bonjour chérie. Maman, je vais me présenter. Moi, je suis la copine de Priska et elle, c'est ma cousine. Voilà, chérie. Luka kiti cousine avana. Luka kiti kuna cousine avana. Ici, c'est chez nous, non? Et c'est pas maman, vos filles dans la yo, c'est pas. Non, on va faire ce moment d'Acosta. Non, pas na yo. Maman, le temps na so na Costa muke. Te, dazo. Na so no muke, na so no muke, na ça y est. Fallait que ça m'a tozo ya parce que nga na. Non chérie, na ngena ça aussi surprise. Non, tu n'as pas aimé. Na so no muke. D'Acosta, oh maman Botio. Oui, c'est ma mère, c'est mon grand frère. Ah, ngane ya na ye. Ah, maman. Ngane ya. On y maman so na. Non maman sa copine, Priska. Yaka no Dacosta kana. Dacosta yaka. Yaka no to. Mais monter kulka. Yaka so no muke. C'est sérieux. Na so no muke, yaka so no muke c'est sérieux. Chérie, je suis là. Nasa wa hernion solina. Yaka na Costa yaka c'est sérieux. Maman, il faut pas d'accord. Chérie, je suis là. Ne te dérange pas. Oui. Oh, mais la maille, vous n'avez pas aussi. Et Naza n'a bien, Naza. Ok. Maman, on a Naza moitié à moi à la Costa. Dans son ambassadeur, bientôt là, tout le monde. Vraiment. Et lorsqu'on a besoin de mon escalier, mon bal, n'a pas bimaka. Na mon maman naïe. En tout cas, na CPL.
c'est plus vraiment mon maman, nous allons gens. N'a qu'à essayer pour nous déjà coco, nous allons gens. Vraiment. Maman, mon il a costa. Ada déjà nous quoi nous d'aller nous sauter. Moi na yo na mona na bando. Il y a un interprète na yo. Non, Ada cousine na ngai bis. Maman, maman. Oui. Maman na mona da costa na bando to longa. Avant que na mona ye boy physiquement na simba ye, na mona mobali na nga o nga na mona na barai na nga. Donc na bando mona da costa na bando to. Avec telo masolo te. Pour ya comment vraiment pas la biso, ayebi ba parents nanga, ayebi maman la biso ba yamba est très bien. Donc c'est fiancé. Ah mais maintenant fiancé te mais ngana déjà dans essayer de développer nyonso déjà na ba rêve nanga. Donc eux ils ont juste réalisation, ya makambo nga déjà si na rêve. Donc nous allons vivre ce que ba rêve nanga. Hein? Na limite ko rêve nga ko matina suka to bala na da costa. Asa vraiment mobali nga na mona na ba rêve nanga. Waouh maman, en tout cas na sepeli ko mona yo maman. Maman pour la takaba super. Bah super voilà, bah super wax. Na ba dentelle, boni ba dentelle wana otomona na film ba nigérian, ba dentelle wana ba lata wana, na kotinde longo na poto, ba elio ba tongeli yo déjà comme ça ou bandola ta boy que c'est pas bien. Ma bo kilo na nga na miso ba. Eh maman. Bon. Pour aujourd'hui, maman, on a tamboulé la boue vérité, juste ça. Oui, juste ça. Pour t'acheter quelque chose, hein, maman. Juste ça, maman. Et coca, maman, et coca, non? On s'en bat juste coca. On s'en bat juste coca. Au lundi, moi, le moko, tu manges, maman. C'est pour toi, maman, mon chéri. Vraiment, c'est bien. Maman, oui, la monio. En tout cas, maman, exactement le quoi d'accord ça. Vraiment. Oh, maman, mon chéri. Maman. Merci, maman. On y a pas super, non? Pour na sombango, na sombi, ba tongi déjà, après na eli. Oui, on a bimaka ndenge na bimela ki na ndoto. Yo mo oyeba ndenge omonela ngati. Non, na ndoto na mona ki juste yo tongaka modelo monela nga na ndoto. Oye na ngo tango no lata na obima ndenge ba ndoto. Na moni na ndoto no biso tozalaki te. Yo mom tozalaki oyebi ndenge yo desinaki biso. Non, na ndoto no, je parlais de Dacosta. No bi Dacosta ni na mona. Ah, moneka ye mo famille te. Oui, yo famille no moni ba na muki. Na modi ondelelo. Nga kata tande ngo pesi mbongo bo. Opesa ki mpe na ndoto, yango siko zo kokisa ba rêve na yo kande. Maman, maman za comique.